vie à mort. Les petits frères te rendent hommage. Lucas Yambongo, Utamai, m'a fait. Merci beaucoup Papa Zambwana, bote na yo, bote pe na bandeko baza na kati ya conférence. Vraiment témoin nango vraiment na leli yango, c'est pas la première fois de toutes les façons, yo vraiment na sepela ba thème na souvent. Ils ont un thème très très délicat et puis très importante en même temps. Au moni Papa Zambwana to betagi émission moro lobi, fait na ngando pe le grand docteur Koutouaza témoin. Et qui n'est qu'un sens mais moi incompréhension est mais je crois que base il y a une incompréhension dans plus vraiment ils ont une émission où na marambo nango omoni moi personnellement dans l'esprit bien parce que na banda yo ka musique à reggae banda kala ba hip hop bani ça fait plus de 20 ans que na yo ka ngo ba Willy Lancho to yoka bango. On comprend na milieu à reggae bato ba mona bata maboma ba mélodie bato ça ba ebaka ba makambo yango mona bato misusu aweya ozo discuter na ye azo prétendre kaza docteur ou licencié atanga soki wapi yango mais au fait avoir la connaissance mon côté parce que na ba université d'ailleurs histoire en général et kosara nango yango au moins surtout toujours le baboué un mot de créer comme confusion parce que tant les art nanga ya koloba Papa Ndope c'est un pédagogue avec une façon de koloba mais puis surtout au fait tant que tu as pour accuser pour punir bandeko pour finir bango mais ça pour la vérité afin que bandeko va se libérer na ba conception pe na ba mentalité moko oyo ezoboma bango omoni Papa Zambwana vraiment ça fait mal ba makambo tangi wana tout so otali bien eza en vigueur tilelo et puis tozomona yango na miso na biso toujours sosola yango ndete na mutu o comprendre omoni otangelo moko osengaki ba pédagogue ba ko expliquer eloni la ba rendre grand la différence entre ba catégorie ba personne wana mais c'est évident lelo ndenge bazo ko Papa Ndope a relater moi muke et puis papa moko mbala komi ayaki pe na émission moko awa sur kaka ba makambo oyo ameki ko expliquer que ba Congo na ba luba bazandenge moko mais ezaka ba sika misusu tamso ba luba to ba Congo ba ko contredire eloko wana bali ko lakisa ba trouver différence na bango or que za eloko moko domoni ba petite différence ya mike lelo comment ba grande différence ya minene pourquoi il y a eu un travail là-dedans mais omoni nga parce que omoni son azo sola vraiment boyer moko et tianga colère quoi pour o solo la na bato pour aider bango mais bato bazo yo kate pour baza contre ba on va attaquer et c'est ça le problème quelque part Papa Zambwana ngai na osenga boye vraiment to que ne plus te que mindele on comprend ils ont un système erreur wana sali yango na radio le solo batuti tant on a joué à corriger bateau pour attaquer lelo to komi na mindele donc eza ba mindele te mais ali un système ezali système impérialiste na capitaliste parce que ce talibé na makambo o ya traite négrière en Afrique les arabo-musulmans ils ont aussi participé et selon nga bazala qui vraiment aussi cruel que les blancs alors s'il faut citer les coupables il faut tout citer tout on comprend ce talibé même chiffre évalué par ba scientifique ils ont vraiment scandaleux millions de déportés presque 20 millions de déportés bima côté ya Tanzanie qu'on a océan Indien je crois disparaîtra parce qu'on les a castrés d'abord parce qu'on les laissait même pas se multiplier excusez-moi le terme alors le problème c'est quoi pour Nangaï quand on est faible tout le monde vient profiter sur toi on comprend et selon moi personnellement l'homme naturel quoi c'est l'observation dans la nature même Niamato plante ceux qui moi faiblesse moi ezali au moment là plante to Niama mususu ba ouais ba mateli pe aye pe mon a pas s'étouffer alors moi je crois que malheureusement bandeko belé ba ba ki en hauteur on comprend c'est bien ya kolobela yango pour ba comprendre bon ba biso pe ba yeba ngo déjà on comprend mais moi je pense qu'il fallait pe komeka koluka koyeba faiblesse ezali wapi parce que ko kende na combattre soko yebi point faible na été
et encore plus ceux qui ont protégé en côté, et puis ceux qui ont bien protégé en coma. On comprend. Donc, papa, nanga Jambouana, vraiment, na sepeli à trop, na otika vraiment bambuta va développer, mais na rebaxele au moroboé, au temps à bilo rebelle sur na kata programme ya mutuana, imbécile wana, parce que azana mutu mo pamba, eza ba bato misusu nde ba monstre nde ba pesa ki eloko wana aya ko publier en ndenge ezalaka kaka. On comprend, c'est un pion, c'est un individu comme nous, mais eza na ba monstre baza na sima na ye, o bazo opérer depuis des mille plus de 2000 ans kutu selon na kati ya bokili na plan na bango parce que selon bato wana bavivaka comme so plus des années que biso bato normal, alors bato wana nde bautiliza moto wana. Alors mpona ofotali bien lelo baémigration na kati ya monde bapays misusu bato bazokite et tout, biso mpe toza parmi bato wana. Et quand on lance un message que nos bandeko to wana badiaspora, il faut tout penser qu'on rentre dans le pays. Bato leur réponse c'est quoi? Oh kanam baza kuna dictature ezali tozonga te biso tovanda tosala combat démocratique. Mais bourreau c'est la lutte conventionnelle wana nani akopesa bino yango bozoloka makambo plan oyo basala bino ça fait trop plus de 300 ans et puis oyo kutu ebimi kaka boye il y a un danger kutu ezali tant mosu ekobima jamais et vous attendez le meilleur climat, la meilleure température boyela pena lutte conventionnelle pona kozonga na mboka pona kozonga se bâtir signifier. Moi je crois que ça faiblesse mon kati ya esprit et c'est ça pona ngai il faut pena ba analyste pena ba penseur ba meka kosala ba travaux wana place nini pena faiblesse ezali parce que pourquoi ba plan oyo soki bake komeka ko appliquer ngo pa ba indien au monde esimba te so bake ko appliquer ngo pa ba chinois ekosimba te. Où est cette faiblesse là? C'est vraiment un point intéressant. Parce que si on bien les lots, papa Zamboana par exemple, ils ont un grand philosophe moko arabe, Ibn Khaldun. Qui les lots motowana azali respecté dans la communauté arabo-musulmane, mais maintenant si on bien quoi comment sur l'homme noir, ils allaient marathon. A dit que l'homme noir azali la seule personne adaptée à l'esclavage parce que asa caractéristique nae, ils allaient ndenge mona ya nyama. Et moutona ti lelo azali grand frère le rôle neti le prophète mon akata ya islam tu vois. Donc ezali ka mindelete ezali bato no ba prédateurs baza participant. Le problème la biso je crois ezali na nos faiblesses na biso. Et moi j'aimerais que to meka meka ko luka faiblesse on est wapi pour que quel que soit ba plan lelo ya lynch le bien qu'on attend ici ya lunch. Ce qui est lié est simbaté parce que pas bande comme sous bas chinois bani ba plan on est kotakate na suki na wana merci. Toujours que na ordre après maman Furato que n'est pas papa radio parce que makambo za ebele to ko débattre jusque la introduction ya chaque mutu maman Fura yo kuna za mama na biso na katawa na yo kina ngati ba mama mpo za na plan ya boyi na mibali bosala boye yo landi oyo est-ce que ozana moya koloba sur plan to programme ya ndoki oyo ya William Lynch? Papa Zamboana tokoki kobomana te ebongi tolingana kaka. Papa Zamboana pona nini na lobi bongo parce que il faut to boya te ba mindele tolinga bango ya kundulupe to boya bango te pona nini eza bango te souvent de baza komema makambo wana soko tali ngana za na exemple moko ko mon exemple ya mtu moko oyibi repara ba mindele basala ka ndeni tango eloko esalami na tango se salami malabele ou bien mbala moko babandi ko luka solution pour emi répéter li susute na za na exemple moko eza eloko ya ko bomba te eza lokola kaka batu nyuso bayaka na poto biso peto yaki na biso kaka ndenge wana ndenge to yaki ngai na monaki ko yanga moko iza mwana mute ifo na ya na bandeko ya bana na ya famille na biso na kanisi na tiaki na maeli nangake soki to komi Yesu akosalisa to bengisa pe ba mususu pe bango pe basalisa mokolo basi ba komi na maele basalisa to salisa to benga mususu po nde bolingo yango wana me to komi ao
eloko esalamaki bandeko bobosana te eloko mama fura azoloba nde yango wana karaktere wana esila na mboka na biso yango wana Willy Lynch kama soko Willy Lynch oyo vraiment na sepeli mingi na mutakenda iko gundwa eloko oyo esika ezalaki ezalika kakokosa kozanga bolingo kozala egoist koyoka makambo ya batu ya libanda omoni yoyoka makambo ya mutu libanda obosani ndeko na yo oyo anyoka makina yo po bima na kati ya pasi ozalaki koyoka ye na tango ya pasi okomi na etango ya bomengo yango oyo ndeko na zoloba tositokomi na bomengo me nano tosove ba mususu te bolimbisa singa te tozala mwa tozala na ekenge tozala esika moko tosove nano bao baza na mayele koleka biso bao basi batangi ba université koleka ngai bao nde bakoya kosalisa po bango nde baza na makasi mingi bango nde baza na mwa connaissance ya mingi bakoki kozwa mongo ebele plus ke ngai yo ngai nasalisaki bino bokoma awa est ce que bayokaki te bamindele baye kokota na kati mpona nini bato oyo toyaki na bango nzela moko baafrikain wana eza kaka bakongole te na baafrikain mosusu bazalaki bajaloux mpo ngai bamonaki ke mongo na ngai nyonso nazalaki kozwa nazalaki kosumiso me ata eloko moko te ya sika yanga moko soki nasomeli ya bato nyonso mpona nini mpo kaka na garantiri eloko nazolinga nasala me bayokaki mabe me eza probleme te eza suka te eza bango ya liboso te kokomisa na poto eza bango ya suka te komema na poto me eloko wana ebongi esila mpona nini apartir basalaki eloko wana tosi toperdre siko mutu azalaki ya mayele o atangi bauniversité minene azalaki docteur oyo nga moko mpona kokoma na esika na ye na classe oyo asalaki nakoki kokoma te ngai vraiment nakoki kokoma te nakoki koloba lokuta te na mayelo azalaki na yango na misala azalaki na yango na makasi azalaki na yango okomona ndenge baza koaffaiblir bakotia bino bomisala songisongi entre bino moko bobomona kaka bino moko après nini bino siko bokotikala bokozala faible vraiment tolongola mpenza neti papa dompei alobaki eloko moko ya malunga mpe wana tozala ini eza eloko ya makasi ozomona ndenge baamerika basalaka nani na bango wana balobi basala ini wana vraiment eza symbole ya kosala nango te eza symbole makasi vraiment bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai mibali bamama surtout bobatela bana bobatela bamibali bobatela bandeko bondeko basombaka te okosomba bokamarade bokosila ta balobaka ke tamisusu kamarade aleki bondeko bemondeko tikalaka bondeko na ngai po bondeko mutu akenaka kosomba bondeko te bondeko yaka kaka ndenge nzambe yesu mpona ninga koloba na ngamba makambo banzambe te naninga loba yesu akelaki yo alobi o nde ndeko na yo ndo bandeko na yako tikaka ndeko na yo kongo lako tikaka ndeko na yo vraiment bolingana mpona nini eza kozongisa bato na nsima mpenza ozomona mutere mpe ozokomona soki basi basali ndenge wana bao baza kobunga eza bato oyo baza na mayele koleka bamosusu bao baa kobunga eza bao baza na makasi koleka bamosusu siko baola ya makasi wana tokozwa bango wapi bosala makasi bandeko na ngai tozala ini tozonga nsima te nakanisi tozokontinue napesa misusu bamosusu mpe baloba ya bango tozokontinue mpo ezali eloko mpe ya malunga mpenza Merci mama na biso tanto que n'est pas papa Radio Deus et puis papa Tuchidati hakuna mama fura ko bosa na te programme ya William Lynch peza ko inclure ke zwa bata mayele séparé ba wana bazoba et puis bata mayele tango ti ba wana pembeni yeba ko exploiter ba po kata ba ko isa ba suna groupe na ba donc zwa groupe nyonso baby sa yango diviser yango mais toke pa ndeko Radio Gospel parce que debe ko za makasi na sujet awa jusque la mutu na mutu pesa d'abord oyo William Lynch na lynchage oyo azako salaka na ba noir donc toke pa papa Radio Gospel Deus provera et puis toke pa papa Tutidatia papa Radio Gospel na pesa baloba. Merci mingi bandeko Isali et Sengomingi donc selon le thème sujet les est très important. Ce que je voudrais dire que Monique
bato mingi bazali na koyeba te selon l'existence bazali kovivre awa epuis makambo ngo ebandaki ndenge nini. Vraiment soki otali plan makambo nyonso oyo ezali basecret mingi ezali caché. Lokola te sikoyo bandeko ya mwa moke ko ba mike mais la plupart ya mentalité ya bato bayebi te. Ce que je voudrais dire que bamakambo nyonso oyo ndenge Bible elobi so botangi na livre ya Apocalypse chapitre 12 verset 7 tioke boso bokomona ke ezali ya solo ebandaki pendant la guerre donc cosmique salamaki na likolo kuna Lucifer yazalaki parmi les 7 fils premier fils ya bana nzambe asalaki ye moto abandaki révolte wana na bana oyo donc sur les 7 wana balongwaki 2 ye Lucifer na ndeko na ye. Après ça, il y a certains groupes. Dans certains groupes, on a corrompre, battre belé, ange. Alors, batitaki. Mais quand on a un discours, je vais vous faire bien, vous allez malade, chaque fois que guerre on a salamaki, avant d'expulser bango, mais quand même Nzamba pesa qui conseille Jésus-Christ qui est conseil les qui n'a pas Jésus-Christ a conseillé qui aimait ayoka quitter le coule bino voyez bien que Nzamba sala qui n'a pas son exemple coule bâton mais allez organiser vous avez bâton 7 exemple gaga pour beaucoup comprendre bâton mais allez selon ordre d'ango sauf bando ko zo bâton mais allez numéro 1 au chang numéro 4 numéro 4 au chang numéro 1 numéro 2 au chang numéro 5 et ainsi de suite. Bato mwani bandi ko sala ko causer ba désordre tango biloko nezo ko salama le diable donc Lucifer amona ki na ibisa bino nini alors nzoka nyonso nezaki nango lokuta mais tango ba bengana ki bango chaque fois baso kita ba na likolo baso ko kita ba sphère moko inférieure baso mona ke ba natina bango ba na ko changer déjà et le plus grave baoye qui donc sur na zone moko vraiment qui est inférieure, il y a des plus profonds vraiment ténébreuses. Comment la caractéristique moko il y a c'est là que le divin et comme donc le contraire nango. Alors il y a moi monique ba vérité mingi ba bombe la kabiso. Ba ebisa kabiso te ba église ba ebisa kabiso te. Mais ndeni ko comprendre nango. Yo moko omituna na kati na yo moko il y a toujours quelqu'un votre esprit qui est dans vous il peut vous enseigner pour comprendre certaines réalités oyo yo éviter vous au tourner orientation intérêt na yo ba ko pesa orientation na kamonenge zaleli. Alors ce qui est plus grave ce côté les madame de comment que je pense monsieur Robert Aloba qui donc couche il fut donc le premier gouverneur dans le monde qui a donc gouverné donc namokili ndenge yango esalemela c'était noir yango donc biso ba oyo ba noir toyeli awa et puis ce côté la création nzamba sali l'unique noir qui a donc toutes donc ba caractéristiques donc il y a génétique ba o batikali azana mélanine seulement le noir qui est le mélanine et l'espèce plus complet. Et puis ce côté li pe ba noir en ndenge la cause géographiquement ndenge sur la planète Terre et place Afrique ndenge zalile wana ezali donc sur le centre vraiment il y a ba tina mosusu. Et pourquoi certaines vérités pezali wana cachées ba tu ba yebi ngote nzambe apesi ce côté li malamu tala ba climat. Quoi que l'Afrique a un climat moko donc tropical et que ba mindere ba climat moko contraire à l'Afrique. Il y a d'autres réalités aussi qui est cachées par là. Alors ce côté le malam pourquoi l'Afrique est na besoin mini et que besoin ngopé mini ngopé na RDC. Il y a d'autres réalités aussi qui est cachées là-bas. Au komona ke makambo mingi oui babungisi bateza kambo na kati ya Bible na ba situation balingeka ko mélanger donc batia batu na éperdement mais lelo oyo to comme accès ya ko yeba certaines vérités batebele ba yebi yangote le quoi que programme est déjà ouvert to ba nous révéler certaines réalités ils allaient qui est vraiment que véridique et puis ko pese na mawa na ba révolte
kati na bavi na bino. Noir azali espèce soki monaka ke batiaka banani oyo ba citation oyo no batiaka ba oyo tolobi aya ya nani mpona ko parce qu'il est noir ezali espèce moko vraiment qui est plus fort. Sobotangi na livre ya Isaïe chapitre 18 verset 1 à 3 Nzambe tango Jésus-Christ alobaki bino bana Israël boboyi ngai menzamba utoko pona peuple na ye peuple oyo ezali peuple oyo Nzambe akosala na ye akotravailler pe akolibere mokini. Lucifer tango yaki awa lelo oyo basala clique na bango babenga donc ba maître ba illuminato les éliminés bazali ba maître ya monde oyo ba monde bazali ba seigneur ya monde oyo bazali kokonza nani oyo bazali na tous les segments mozomona na ba politique nyonso ezali ya bango ya oni eza ya bango bakambe eza ya bango tina kati ba église pe bazali donc objectif na bango adingaki te moto azala libre il faut pas contrôler nani ozokondimela nani ozokocroire et puis motema no ezalaka nani ozokanisa ainsi de suite balingi bayeba yo donc balingi kutu te yo ozala na temps donc okoka kozonga okanisa makambo nzambe non balingi ba maintenir yo kaka na position ozali wa toujours ozala zoba ozala toujours l'esclave bloc mokandingo wana. Alors c'est très grave. Et puis mundele ya yibi ki noir ezali donc l'espèce penza plus proche penza onzamba sali penza et c'était le noir akoko bota mundele mais mundele ko bota noir et puis tuna ka pona nini ba mundele ba yiba certaines vérités wana le kola ba yibi que noir azali l'espèce le plus proche de Kibonzambe. Alors il faut tout mettre ko tirer pression makambo kwa ndenga pour te distraire ya azana mawa et puis comme ça aye batel nature na ye eloko pe ya motu eza na kati na ye comme ça to ako perdre payer pe aso sous accepter ba loko ya divinité na ye. Tozongi na mukanda Isaïe 18 donc chapitre 18 verset à 3 Nzamba aponi peuple na ye et c'est le RDC. Sokotare donc le fleuve Nil le rivière Nil et botemeli wapi na RDC. Sokotangi ba Congolais bazali peuple Nzambe aponi oyo makambo eko révolutionner mokili mobimba eko bana kati ya RDC. Mais ba Congolais ba yebiti eloka motu ezana kati na bango. Pourquoi bazali kotala makambo yo l'extérieur et que Nzambe azoko tinde ke moto azonga a consulter yo moko kati na yo moko o tirer relation na yo ozala lié na Nzambe za kati na yo pour besoin donc guide. Lelo pourquoi le monde ba yebi bien que ba agression les autres na Congo et que ba nyos croiser maboko et que tu sais que la gagna qui ba croiser maboko pour ba yebi que et ba comme na reine ya souka ya ba reine ya démoniaque ya ba conspiration na bango ba comme les effets la souka pour ma ko salama révolte ko ba na kati RDC yango iko ya ko renverser ba gouvernant nyos ya mokilo iko za biloko moko ya le passé. Et puis bango moko bamindiri ba yebi ki ete sokotali l'Afrique comme telle moko pa lo bilango déjà que l'Afrique ezali type un revolver et que place katiru nango ndenge zala kaya cachette donc pendant ko disparaître donc tire ezali donc sur les RDC. Alors que moi que cette réalité ezali mingi batozi baté bazoko toujours distrait tout donc vers l'extérieur. Yangwana bandeko tango yo yebi identité na yo tu sais que vous êtes pour yebi pété loko zakat na yo pour yebi te que position Nzambe nenga lingili okokosala osala ko banoko sala bandit na yo d'une façon limitée. Alors vers la fin du monde ozana ko banga et puis kozala sikoyo stressado et puis ozala source na force té ozomona ke na ko bandela wapi. Nzamba lingike nyonso azonga ami consulter yo moko yo consulter pour Kibonzambe no zakati na yo poswa comme guide ko orienter yo ba mindele ba yebi
lokola ke Renard na bango zo comment vers la fin bango landi na bango makamoko ya les maîtres donc ba Illuminati ou bazali ya grand maître ya monde oyo zali gouverné par lui-même Lucifer yango ba lobi ke il faut siko to tsa bango ba désordre liboso ko banga tango moto azana ko banga azaso na contrôle te émotionnel na ye yango piso ko sala na ba congolais tango moto siko azali siko donc de balubaka donc désespéré akoyeba soso te donc qualité eloko eza na kati na ye wana biso sikoyo na façon contrôler bango donc gouvernance na bango balingilaki totie bango liboso kobanga parce que quand bato aza na kobanga wana nde biso tozala sikoyo na contrôle ndeko moko palobelaki yango ezali ya solo bandeko boza l'impression ete bobanga bango te na minduki na bobanga bango te nzambe atie na congolais moko na moko baza na eloko ya motuya oyo ezali ekoki koanikile baforce nyonso ozomona na minduki na bango bakoki kozala anéanti mais bacongolais bazolukila story extérieure et salvation na bango vers l'extérieur yango ozomona ke bato bazali perdu alors ce genre de thème tozali kolobela lelo oyo ezali très très important ezali basituation moko vraiment trop obscure ezali makambo très 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 profond tout au long donc il y a débat tokolobela makambo soso ezali important nazolufisa maloba. Merci wana ezalaki radio gospel Deus provera Dieu prouvera eza parti ya Luanda donc na banza bandeko ebele pe na pembeni ya bakomelinga ya parti ya Angola bazolanda yo donc pona lynchage na banza ngai na apprendre nka lelo na yebite ndeko tuti diatia na papa na ngai awa odompambu na papa sai baba babino bokotelinga awa. J'espère que bozaneti ngai te munazaki totalement ignorant na makambo ya lynchage na yebaka te non je ne savais pas ndeko tuti datia après yo toke papa Odon et puis papa Sai nde toko continuer ndeko pe abengaki na téléphone inconnu na kosenga yo oya ernyo sokoya na kopesa maloba. Moi je suis ignorant na situation na tanya une semaine michopona na ningani ndeko tuti datia olobini matondo mbutanga na opesa nga maloba na pesi bandeko nyonso tu baza na kati ya plateau mbote émission ya temo déjà si tosala ngo ya soki ba 6 mois ba 8 mois passé boye mais bon tokoka pe ko bandela ka ko kende musika mais eza moko ya ba code noir eza belé o moko su moko na koloba lelo na sina mbutaza mwana lelo toyoka te. Mais après 8 mois, tu reyokan. Donc, toke musika, na olobaka rappel sous code noir, moko ya ba code noir, moko to négligaka. Oh, to négligaka. Olimbi, c'est l'obi to programmer code noir, pe to kolobela code noir. Continue na yo. Ah. Pour nous surtout, on a ali kaka programme, donc programme, ya, tant to olobaka, ba noir, donc au départ ils a concept mais tomikoti sawana yangoka batu musoko kutaka batu musu balinga thème wana te onaza muindu te na muindu on eza concept donc kotia batu na cadre moko boye donc batu musu balinga o mona batu musu balinga keloko wana te mais okende na babuku musu babuku na bampa makashi to koma kotanga to comme ça neti ya biso neti pe bible eza pe moko ya ba code noir so ko déchiffrer ngo ko comprendre. Donc net on peut saka de biloko net moko elo moral boso balobake faisons l'homme à notre image. Donc moi groupe mo basanga ni mais ba tiango lokwa net nzambe. Donc to comment moi logique mona au moins pe mutu mususu passer moi makasa zo gango nzambe merci ndingo pesa biso Congo. Nzambe onani bakata Congo to yebi bango. Donc basali biso mana lo lenge ndeng balingaki. Donc photo yeba ko déchiffrer moi ba mikanda na bango ezebele donc moko pe sous mukanda na fo boye bango pe ke za code noir donc na ko bana mingité na peska moi détail moko to kende ko sa moi ba recherche to mona idée ya kibonzambe pour na ko déborder si j'étais esenga net ko za côté net na katika wana ko bobi bolobela ngo lobi na si na osala nazara wana meka okenima musi. Merci tozoke na ndeko Odon et puis tokozonga na siko vrai débat parce que tozako pesa na muta pesa introduction na ye mais ngai avant na pesa ndeko Odon je suis en train d'insister
que William lynchage oyo na yeba yango na vie nanga te, mais na yeba ka terme lynchage signifie sokola bango cerveau lamba bango, mais je ne savais pas nzoka nde place ni utakata na zuba document oyo nde yango efongolinga misu na bengi bandeko boya un peu to débattre yango, mais ndeko odo na pesa maloba et puis toko zonga na kati poto kota siko na débat ya mozindo ya ba terme clé oyo faut ça un peu attention. Ndeko odo na pesa maloba. Merci l'impresario Kulutu Zamwana Jokoboy. Na pesi bandeko nyonso mbote yo baza na conférence. Na kotika sikoyo bolimbisa vraiment muke na ebi temte mais na yoka ki intervention bandeko na kozongisa maloba pona landa bina presso na komi ready na osalo signe pona intervenir. Merci. Merci na banza na zana de batu na perdre papa sai baba so ko yuko zongela biso na kopeso maloba popesa introduction na yo et puis na za komona yo te na ebite pona zo mona Skype na za kotonda bandeko baza ebele na kati ya telefone peso ki okoti ya n'importe quel moment na mona ka bata telefone te mususu bakoti la na singa kote mususu o yuko pesa bango, mais tozonga na sija boy situation oyo ya ba esclave e bandaka avant kolo Yesu, donc tant l'an 0 na biso ba chrétien kolo Yesu akuta ja ba esclave bazaka na wonata Abraham ba esclave bazaka na bango déjà parti avec Sarah Agai servante na ye a noir encore ba biloko ya ndenge na ndenge. Question makasi na zanango, pourquoi plan moko ezalaki te, programme moko ezalaki te sur dominance ya mutu mwindu kaka na 16e siècle avec William Lynch suivi na Louis XIV na code otokolobela lobby nde toyeko yoka koma mutu aze pena na noir sur blanc, koma kokonza mutu un esclave pona raison ya kozwa comme instrument na ye de oyo débat toko débattre plus comment papa Simon Kimbangu na 1921 sans kaza na ba document o ngano toza nango lelo yo akota kilisa na masolo oya koyeba ete lynchage eza kolika parce que le terme lynchage toyeko ekoti na dictionnaire ya Webster kaka na ba 2000. Comment possible que mfumu Kimbangu ayeba ke lynchage ekoti awa na Afrique nde biloko avant tozonga papa sai baba na pesa ke maloba te na pesa maloba soko silisi nde tozonge na vrai l'invité du jour na o bino nyonso boko yoka ye no botikele a débattre na bino ki papa mukolo mutu azana expertise ngana azana expertise ngakuta ye na apprendre le na kozala ko na banda kovanda kuna na bande touche papa sai baba pesa yo introduction sur qu'est-ce que tu connais sur William Lynch. Matondo mingi ndeko na pesi bino losako bino banso bozali na kati ya conférence. Bon oyo ya koloba mingi ezali penza te na yoki kaka bozali ko répéter on dirait makambo ya christianisme, bozo sala référence na Lucifer, bozo sala référence na soki ba prophétie kozwa ya Congo batu mwindu, donc o biso to bengi ba noir, mais na lingi na enchérir donc na bakisa mwa ndambu oyo ndeko tout diati ya uti koloba ke biso to zali batu mwindu te, biso to zali batu mwindu te ndenge mundele alingaka kokotisa biso na masolo na ye abenga biso batu mwindu, biso pe to koma kondima ke to zali batu mwindu, biso to batu mwindu te, biso race na biso ezali bakamite, to zali bakamite, to zali batu mwindu te. Soki otali langi oyo babengi langi ya mwindu o comparango na nzoto na biso okomona ke ezali ndenge moko te. Soki ozwi mutu oyo biso to bengi mondele bango babengi soki des personnes de race blanche, soko tali bango okomona ke bazali pembe te. Donc ezali na masolo moko eza wana, mais lokola biso tokotaki na bozoba wana et puis na ndambo ya mindele pe bakota na bozoba wana, donc etikali kaka ndenge wana. Mais ngai loko nde na lingai na loba to bimande na bozoba wana ya komi bengaka mutu mwindo, biso tozali batu mwindu te. Ezali code ndenge ndeko auti koloba yango, ezali code moko boye ezali wana, il faut toyeba sikoyo ko décoder code wana pona toyeba vérité ezali wapi. Voilà eloko nde na lingaki na loba.
Donc, merci code nde mama ya Clay ya lobby code noir to kolobela awa bitumekota ya mutu nyonso azosenga maloba nazana de docteur awa historien na archiviste vraiment papa dompe opposer question sur papa mukolo et pas nanga te po biso nyonso toyoka comment débat oyo ekolekela pe puis mutu nyonso akokomelanga awa na koyebisa akota a intervenir kokene suna ordre d'arrivage te mais kokene si base akomelanga na ba oyo baza na kati po toyeba comment débat oyo kokenda parce nga na poser nga ba question si mfumuki mbango na 1921 comment yebela situation ya lynchage na comment na temps ya bankole so avant bankole so esclave bazalaka mais il n'y avait pas un programme pour nous programmer mokle ndope alobaki ba programma ki biso mais programmation on na temps ya avant bankole so ezalaka te et monani kana 16e na 17e siècle ke ba finaliser conclusion comment ko sala ingénieur ya re-engineering ya l'homme noir papa dompe pesa biso oya yo et puis yo na papa mukolo one on one matondo nakanisi naza na motuna te nazali kaka na peut-être makambo ya koloba nakanisi ntango tozali koloba na programme ya lynchage ezali plus komona koma biso bayindo tokoma komitala nyonso ezali kokota kaka na kati na programme parce que soki mutu akomi komiboya il faut déjà tomituna question naoki bato bazali koloba tozali banoir te tozali bakama mais il faut tokende mpe na mosika tosala nini sémantique ya mo kama tokomona ke kama ezali similaire parenté na kama na kala na kali plus nango makala mais na éviter soki makala eza couleur ni so to bandika na sémantique na biso ya kama mais plus nango ezali makama makala makali ezali noir toza bandombe tokota na kati na programme wana te. Ça, c'est le premier point que na relevé à partir de la sémantique na biso. Deuxième point que na relevé, diga Mombutolobi est esclave. Mot esclave, concept esclave, c'est-à-dire concept moko universalité. Toute dépendance, c'est-à-dire esclavagisme. Mais qu'est-ce que tu expliques dans le début? Esclave et outil namo comme slave. Slave. Mais na yebite soki ba slave, hein, ba fanda na Congo. Na yebite soki ba slave, hein, ba fanda na Amérique du Sud. Ba slave, ba peuple Slovaquie, ba fanda en Europe du Nord. Donc, slave, ezali kombo moko ezalaki uniquement adapté na ba peuple slave oyo ba arabe, ba bande ko kende ko yiba po ba teka na Rome to na Arabie. Donc, tokolo ba teka esclavagisme ezalaki na Afrique, ça n'a pas de sens. Tokolo ba teka Abraham soki azalaki na esclavage, ça n'a pas de sens. Mutakoma ki ndengo wana akende ko corriger, il ne savait pas ce qu'il racontait. Mutakoma ki ndengona ayeba ki makamazali ko raconter te. Dans le contexte actuel, la sémantique moderne a le terme mususu ya ko utiliser. Le mot esclave est commis inapproprié. Esclave ne signifie pas condition de dépendance. Autrement, toute dépendance, féodalité, peut benga ou esclavagisme. Mais ba benga féodalité, ba benga esclavagisme te. Donc toute condition de dépendance n'est pas de l'esclavagisme. Mais tous on a le biso mbuta lobby programme. Mais mbuta nzabwana soki totali malamu tokomona ete pona kokomana situation na biso tosala mwa étude muke ya chute ya royaume Congo toko comprendre que makambo mfumu kimbango alobaki il a répété seulement makambo et pesamaki de génération en génération uta chute ya royaume Congo à partir ya Nzingankuvu kokena babitumba Mvitankanga kokena babitumba mama Kimpamvita. C'est le même message parce que le programme avait déjà commencé. C'est pas là qu'il ne doit pas kota kiawa. Alobi ba mindele tango ba comme une situation en crise pango ba s'adressaki na devant problème ba ba conquérir le monde parce que but la civilisation occidentale sur ba tobaye ba kateza na but moko faire de la terre un pays avec un seul roi. Alexandre à Salarayango, il avait essayé. Alexandre le Grec. Mais Alexandre le Grec, c'est 300 ans avant Jésus-Christ. À Kendaki, à la conquête, il voulait être le roi de la terre. Jules César avec Rome a essayé. Donc, non. Problème, il servir les autres peuples. C'est un vieux problème. Au Sotonito, retracer, trace nango, et qu'aux ça jusqu'à la période de Babylone. Et qu'aux jusqu'à l'époque de Babylone. Alors que tu compares que
tu peux retrouver sur une terre avec deux systèmes de gestion. Et c'est un système qui a un but globalisant, qu'on sort de la terre un pays avec un seul roi. La version moderne, c'est tout ce que vous retrouvez dans les religions que vous pratiquez, le christianisme, l'islam et consorts. But Nango, c'est de faire de la terre un pays avec Jésus-Christ comme le président de la République. C'est ça, faire de la terre un pays avec Jésus comme le président. Donc, idée on a un programme, et ça idée moko, et ça dit vieux comme le temps. Mais na conquête ils sont partis d'un point qu'il fallait trouver des alibis. Il fallait trouver des justifications. Pourquoi qu'on maltraitait Mutumwindu? Pourquoi tu dis comme c'est un état de servitude? Premier alibi, Ezalaki, Balobi, non, Azali fils de Cham. Hein? C'est-à-dire que Tata Naye, Amonaka Mutakala ya Koko Naye, Tope Tata Naye, Alalaka Koko Naye. Parce que c'est ok, dans la tradition arabe, vous voyez, que le péché de Cham, c'était d'avoir couché avec son père. Pas seulement d'avoir vu la nudité, parce que voir la nudité dans les traditions juives et arabo, ça signifiait coucher. Donc, on dit que l'homme noir devait être puni parce qu'il avait son grand-père, arrière-grand-grand-père Nabango, hein, il avait couché avec son père, il y a une punition, Bambebe Vimbaye, Akomana, organe génital, moko déformé, mounen, ainsi de suite. Ce sont des alibis. Premier alibi, bah, utilisé. Deuxième, bah, utilisé, bah, non. Mais cet homme, il est en train de s'entretuer, à ça sauvage. Tant que kuna baza koboma en désordre, donc il faut quand même les stopper de s'entretuer. Pour ce que botiki bango, ils vont bagosi là. C'était les alibis de Tomé Mrango, la colonisation. Quand on dit mot colonisation, colon, comment ils ont un mot, la colonne. C'est-à-dire les mettre en rang. Les mettre dans une colonne. C'est ça le concept. Mais pour appliquer Ango, Rome avait trouvé une solution oyo et qu'on permettre bango basala Ango sans que bayo que la mutumu du mawa. C'était quoi? Mutumu dans un amte. Donc mutumu a vraiment mutute. C'est pas un homme. Donc beaucoup écrivent vraiment mawate parce que ça le coup là to beta kabamboa to à part na poto hein. Sur beti mboa c'est un problème hein. Mais na bambo kana ko beta likaku ko beta mboa bon comment les gens ça ne dit pas grand chose. Ko boke ni na babatoire na Congo bomo na ndenge babomaka bangombe. Ça ne dit pas grand et ça la mutu moko mawate. C'était comme ça l'idée oyo bango ba pesaki hein ba pesaki de l'avance pour asservir l'homme. Il y avait un problème économique qui s'est posé. Il y avait un problème de richesse, conquérir le monde. Il faut pas bobo sana que avant na période je crois il y a à 450 il y avait un pape comme on est et Kimingai, il avait partagé le monde entre les deux superpuissances, entre l'Espagne et le Portugal. Donc la planète Terre n'est pas côté Espagne, côté Portugal et comme Yabino. Selon l'ordre papal. Et à l'époque, vous voyez que le pape avait une très grande autorité. Azali, Vicarius Filidae, c'est-à-dire le représentant du Fils de Dieu sur la terre. C'est qu'il y a Azali Kouroube, Azali Makambo, Tatanzambe, Basolo Lakinaye, Bayebisier, donc, Moutouma a contesté Ango, Azala Kite, il avait une force terrible. Surtout Zongi, Moukena, histoire Royaume Congo. Vous allez comprendre que, Royaume Congo, pour n'avoir quoi Yango, il fallait utiliser l'élément de l'imaginaire. Il fallait convertir les rois. Tant qu'on va convertir les rois, Zingankouvu, tu vois, ça donne, à se retrouver d'abord dans un dilemme parce que son pouvoir était soutenu par le pouvoir coutumier. Il devait par exemple avoir beaucoup de femmes parce que il y avait d'autres peuplades qui a signé la bango, accord de mariage. Mais ce qui a se rallié par la religion chrétienne, par exemple, Nani, polygamie, il sera obligé de divorcer avec ses femmes. Or, une fois il divorce, et vous allez la fin qui va tribu Moussoussoyo, Bamabota Moussoussoyo, et Basangana qui peut passer la Congo d'Antoti, là-bas, Toti, là, ça posait un problème. Son fils Zingamvouemba, qui était un chrétien, Tango, son père est mort, selon la tradition chrétienne, le fils remplace le père. Abraham Akoufi, Isaac a remplacé. Mais selon la tradition Congo, c'est le neveu. C'est pouvoir les âmes pouvoir les liboter à Mokonzi. Donc il s'est posé un problème. Zingamvouemba qui disait pouvoir les anga légitime, Zingampanzo qui disait non pouvoir les anga légitime pour les liboter en abisso. C'est quoi? C'est la guerre. La guerre
bamindele ba portugais qui soutenait Zingamvouimba parce qu'il est chrétien, Zingamvouimba assassine Zingampanzu, la rébellion est côté, tout le corps dans la province a dit que le corps Sundi se révélé, Réakati na rebelle wana, na rébellion na bango, c'est Zingamvouimba avec l'armée portugaise na massacre na bango, comme ils na croisade vers leur propre frère. C'est comme ça que le royaume Congo s'affaiblit petit à petit. Et beaucoup de monde que tous les rois qui sont venus, après Zingankouvu, ils ont d'abord commencé par porter les noms des Blancs, à Joao, Biloko. Donc, du point de vue de l'imaginaire déjà, le royaume était conquis. Et pendant Tangoana, esprit à Kolinga Kobima, na boloko wana, bakoko so akotaki, et bandak déjà se manifester. Bon, que nous avons histoire à Bitumba Nambouila, la bataille d'Ambouila avec Nkumu Vitankanga. Bon, comprendre. Bokende kotala likambo Mama Kimpavita. Mais qu'est-ce que Mama Kimpavita avait enseigné? Mama Kimpavita a enseigné exactement esclavagisme mental. Oyo na mindele ba memaki à travers spiritualité na bango, à travers leur imaginaire sur nous. C'était un programme ba memi. Et le programme n'est pas différent d'un programme à lynchage et consorts. C'est dans le même système. Et on a ces pays de comment lobby, quand on va parler de code noir, on va en parler parce qu'il y en a beaucoup. Motomoïne Bazala, Bakoticier na kat na laboratoire, oyo, Bazali ko programmer à gauche, programmer à droite. Donc, ko démembrer ba faculté na nyo sur la moto. Et pratiquement, il devient un animal mouvant. Azali sous la capacité à raisonner. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'on lui a programmé à dire. Alors, Yangoana, Likambo est très important. Nous sommes Baindo. Toza ba noir. Tokoti kobo yangote. Et kozala noir. Ezali une bénédiction. Je le répète encore. Ezali une très grande bénédiction. Ezali une malédiction. Parce que Tozali, du point de vue de la nature et doté biso, Tozali n'a pas élément oyo, Ezali ko permettre de tout s'adapter mieux à la nature biso que mandeko muso bazana yango. Donc yango na ndeko mo alobaki na kati na programme wana l'envie. Mais mundele parfois ina kabiso parce qu'il nous envie de ce que nous sommes bango bazalité. C'est cette envie qui crée cette haine qu'il faut que banyata biso à tout prix. Tozana ba richesse ils n'en ont pas. Nous avons un bon corps, il n'en a pas. Nazali ko sala vraiment comparaison, mais c'est ça la réalité. Nandi ko lobate que l'homme noir est supérieur à l'homme blanc. Non. Mutumo kaza supérieur à moninga azate. Mais ceux qui totali malamu, envie wana oyo ba développer en fonction de la richesse, en fonction de ce que nous sommes, ezali ko créer un eau, ezali ko loba pourquoi la nature a doté à cet imbécile, cet ignare de l'homme blanc, et de l'homme noir, Makamboyo, et pas à nous. Voilà, ils doivent marcher sur nous. Mais il faut tous se déprogrammer pour que l'on puisse voir la vérité face à face. C'est le travail qui va Fumukimbango Bayela Kibiso. Ils savent que Bakangeli Biso Nanzela Wana Alobi continue à lire ces livres-là. Parce qu'en les lisant, vous allez découvrir les aberrations que ça contient. Et à ce moment-là, Bokozana, argument valable pour vous libérer. Et voilà pourquoi, nous le considérons comme étant l'homme le plus grand qui n'ait existé dans Mabé Nabiso dans le 20e siècle passé. Merci, Bandeko. Toza ebele awa toza kosenga maloba même ngai moko na besoin maloba mais photo kenika na tu papa mukolo na osengi bandeko ebele basengi awa mais dalanta bobo sanate bandeko boza na libanda boza kolanda biso déjà problème nga eza kotungisanga na conclusion ya William Lynch na place alobela ki ete ba jeune ba kota la confusion na banani tout ça mais oh c'est très important na ligne pe na zula réponse papa bandeko ebele boza kosenga maloba pardon. Comment aya kolobake ba serviteur na biso boké ba noir car o ba tena likolo ba yina ba esclave o ba za ko diriger ça c'est 1 2 ba serviteur o ba za en charge ba esclave oyo ba koka ko travailler na biso 3 ba découler conclusion mais ba serviteur ango il faut to apprendre bango ba linga biso ba respecter biso ba obéir na ba ordre na biso kaka donc awa papa mukolo est-ce que okoyi ko expliquer comment pont eza koleka awa bien triangle o eza ko salema awa et puis bande ko nyos bosenyi maloba papa tutsiletia papa nani bino nyos bosenyi maloba je ne sais pas papa mukolo côté un peu dans poké oyo si faut lobby to continue William Lynch to continuer parce que code noir
tokoki comprendre yango te soki d'abord tozwi totomi na base ya William Lynch te émission oyo pe soki epesamaka mpe na bandeko balobelaka bokoko nga boloba ete te bazolobela bokoko bazonga barenforce ki bokoko me oyo nga ndeko na bino chrétien aza koyebisa makambo elekaki na nsima ya Rivière James oyo bapesaki na kombo ya King James oyo nkolo afongola Bible et puis bato basali biloko oyo ce sont des chrétiens babito monte cour oyo ndeko Robert Mukolo napesi maloba po bandeko ebele basengi maloba toza na kati awa. Merci bandeko ndenge monsieur Zakoleka vraiment naza kosepela mingi na ndenge ba réflexion ezali kokenda nalingi na lobaka moi 2-3 avant na répondre na question na yo makambo mibale mbutando mpe alobi c'est vrai mutu mwindu azali la première création ya Nzambe si oyo bandima ko croire que Nzambe mtu asala mutu soki tokeka na Bible bango bamemeli biso balobi Nzambe alobi créons l'homme à notre image azwi mabele biso toza na poto lelo mabele oyo Nzambe azwaki ezaki ya jardin nga naza na jardin awa na nsima na ngai biso nyonso ndenge toza boye toza na jardin epai tozali mabele ya jardin eza plus proche na nzoto ya nani na nzoto ya yokamit mutu mwindu noir ke mundele. Ça c'est la première chose. Eloko nini sikoyo elekaki entre Nzambe na mutu mwindu mpoto koma ne sika oyo na mpasi oyo toza nango. Bible bamemeli biso bande komso balobi ezali code bako basola mpoke lobi soki to continue l'émission. Mais ngana lingana talisa likambo moko. Donc ya liboso yango wana ya mibale makambo oyo kam asalaki. Kam ndenge balobaki ke na ndenge ya tradition musulmane komo na bolumbu ya mutu égal kovanda na ye c'est-à-dire ko sala amour na ye ndenge donc dompe auti koloba tikasikao. C'est vrai que la première civilisation ezali civilisation noire bande konangai. Donc il doit y avoir un problème entre Nzambe na biso parce que ce n'est pas normal. La première civilisation oyo e momi makambo nyonso na mokili oyo. Je parle na tcheba lunette nanga d'historien. Ezali civilisation noire. Cette civilisation noire s'est développée en Égypte pharaonique. Il y a 3500 ans. Ba égyptien noir, ba créé régime, ba bengi mokonzi pharaon, c'est eux qui ont mis la première démocratie au monde. Bango mtu ba organisa mokili oyo ndenge ezali. Ba Nabucodonosor ba ye, ba oyo ba ye na sima ba Cyrus na ba omba msusu ba ye na Rome awa, baza ko luka ba konza mokili oyo, ba dominer yango. L'exemple venait d'Égypte, bande konangai. Les mathématiques que nous étudions viennent de l'Égypte, le noir qui l'a mis au point. La momification, Yakobomba Banzoto Yamoto, ce sont les noirs égyptiens qui ont commencé ça. Ba science toza koye kola lelo, soki bosali ka moi tour na ba bibliothèque, botala par exemple mukanda moko Alain Surget akomaki les pharaons de l'ombre na ba msusu bokomona makambo eza na kati moto mwindo azali base ya makambo nyonso. Ça c'est un. Deux. Alan Wilson azali néo-biologiste néo-zélandais azalaki na université ya Berkeley ya wana Californie. Il a étudié différentes matrices ya oyo bombaka mwana. Bake na conclusion boy, akei na conclusion boy. Mwasi ya moto mwindu azali na 144 paires de chromosomes. Mondele azanango 90. Arabe azanango 110. Et puis chinois bazanango 120. Ce qui veut dire en d'autres termes, moto mwindu akobota barasi nyonso, mais barasi nyonso bakobota moto mwindu de. Donc ozali base ya humanité. Alors, ce qui tozui na théorie wana, tozali base à humanité. Humanité angwe bandaki wapi. Les anciens Égyptiens qui ont créé la première civilisation, tango bazali kokufa, bazali kokunda bango na vallée de Roi à l'ouest. Mais bazali kotala et pas ni les banda et pas des paradis ezali et pas bautaki. Or ni les banda na Congo na bino. Ce qui tokei na mukanda ya Sophonie, chapitre 3 verset 9 à 10, wana, je le lis en tant qu'historien.
bokomona ke il arrivera un temps, le Dieu du ciel va susciter un royaume au centre de l'Éthiopie, au centre de l'Égypte. Donc, il y a un contentieux, où il y a un contentieux, parce que c'est pas normal, un seul blanc, akanga, 50 personnes à Tchebango na Singaza Romema Bango. Il y a eu d'abord une domination avant tout spirituelle. Donc, le problème était pas un peu spirituel. Wana na parenthèse. Tozongi susu na makambo etali Congo. Na Job chapitre 38, na version susu 40, baza koloba, le premier animal que Dieu a créé, c'est l'hippopotame. L'hippopotame, c'est un animal congolais. Hippopotame, oyo ya gabari munene wana, oyo, epesaka 10 à 15 tonnes wana. C'est congolais, cette affaire-là. Donc, et utaki kuna nzambe asalaki moto na Congo. Bon, wana ezami tuna toza ko se poser, mpe toza ko mona. Wana ezali ba indice. Yami ne pardon, naza ko kende mpe fai comme ça. Mais totala yesu ntangwa ye. Alobi bokonzi nyonso, bokulaka nyonso ekouta na nzambe. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, ce qui vous continue sur Utakakuna, c'est qu'il faut se questionner par rapport à Biso Batozalaka Batoliboso, Ndengani Ntokom Batosima, jusqu'à devenir des esclaves Nandengewan. Esclavage est bandit dans la Bible parce que Bible est basée sur le baboye. Mais je suis vraiment d'accord avec Mbouta Dompe. Les mots slaves, ça vient de l'Europe de l'Est, et ça, Slovaque, Banini. C'était eux qu'on arrêtait pour n'avoir que ça la misala salité dans Rome. Donc, un esclave à l'origine, c'est quelqu'un qui fait des travaux sales, qu'on peut faire n'importe quoi sur lui. Alors, baeko étendre yango sur l'homme noir à cause il y a jalousie. Jalousie, baeko mona, l'air baeko découvrir que civilisation égyptienne ezalaki fondamentalement noire. Ba théorie nyonso, ba pyramide nyonso batonga, ba formule mathématique nyonso batonga, e utaki na bato mwindu wana kuna esali jalousie. Alors bakeko se référer na Bible. Na Bible bazwaki Genèse, je crois chapitre 10 à partir du 17e verset qui non a sekuna oyo bazako maudire Cana. C'est à partir de cette malédiction-là que l'église catholique a jubiloko wana ba confectionner ba théorie oyo eyeko bota William Lynch lelo eyeko mema biso na mpasio tozana ngo lelo. Mais la question que moi je me pose, est-ce que na niveau na biso na kati ya mboka na biso na kati ya Congo na kati ya moto mwindu ba solution ya motindo oyo ezali te to ezali biso nyonso ba combattant tolobaka tochefu mukimbangu. En réalité, Simon Kimbangu a dit des choses comme ça que Bible oyo ndenge Mbouta Dompe auti kolobango oyo bango ba memelaki bino botanga yango mpo boko zongisela bango yango ndenge bango bayela eko dominer bino yango peka ka instrument wana. Donc c'est-à-dire quoi? Il y a un lien, une relation spirituelle qu'il faut établir. Ce qui peut toquer dans Exode quelque part, que je lisais en tant que livre historique, dans Exode 31, verset 1 à 6, Bazolo Banin. Ce qui botongeli ndakwa nzambe, nzambe ndaku, nzambe apambolaka, apesi esprit de création na kati na batu. Et loko ezanga biso, à part malédiction, à part problème, tozalaka nango, nous avons un problème, il y a connexion pour faire des inventions. On a toutes les richesses. On a toutes les richesses. Ndeko moko pe aza okoma wa lobi bongo ba pyramide ya Japon. Est-ce que oyoka ka kombo ya Japon ba kesuki soko ke na bandundu ba kombo wana okomona ngo ekokana batu wana kuna. Ils ont une culture noire. En ce moment où je parle, 3500 ans avant Jésus-Christ, au Japon, il n'y avait personne. Il n'y avait que des noirs là-bas. L'archéologie, kota na ba musée japonais otala, les premiers anciens, les anciens occupants japonais, ils ont plus la peau noire plus que Bamindele. Bamindele babenga bango ba caucasien, ba utina Caucase. Nde babandi ko dominer ba kena bisika nyonso wana. Alors ndoko moko bongo les pyramides de la lune, il n'y a pas de pyramides de la lune, ce sont des pyramides égyptiennes de Konangai. Alors alors je suis en train de répondre en même temps. Donc en d'autres termes,
elingi koloba ete makambo nyonso izali base yo mutu mwindo. Donc développement ezokende il faut ya kozonga na Congo. Mbuta muntu moko alobi wa je crois radio de gospel alobi c'est au Congo, c'est vrai. Le paradis terrestre c'est au Congo. Mais il faut que tous ayons conscience. Mais tellement qu'on nous divise, au côté na ULB, bapesio matei, au yen États-Unis, bapesio matei, ok côté msous, alors et salibissonnette constipation, confusion, les noirs ne se croient plus en lui. Azon dimate que yem toazali base ya civilisation. Donc les jours que nous prendrons conscience tous, tout azimut. Allez, makambo nyonso peut-être tout ça on déplorer les lots et kozwaka ba solution na ndenge nyonso. Le Congo est la base. Ceux qui biso ton marché, il y a 9 pays tout autour de nous, ça va marcher avec nous. Bien que l'on dise que ba pays ezali invention ba mindele, les mindele ont fait quelque chose. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que les Égyptiens ont fait de ces pays-là. Les Égyptiens, c'est eux qui ont commencé les premières frontières. Donc, ce n'est pas une affaire qui commence aujourd'hui. Et ça, on a vu son donc, et pas nabo kok, nabo nzambe, naba connaissance tozanango na kat na ba université na bisika nyonso, et bongi to sangisa yango esika moko mpoete, tokoka kozwa ba différentes solutions na ba différents problèmes oyo tozanango à gauche à droite. Maintenant. Oh, mais Bolimi, c'est papa historien. Na nyonso oyo. Rouya cercle ya 100 ans ou même 1000 ans, ce qui est cause à la générer, ce qui batei biso mateya oyo Willie Lynch a préparé qui. Ba to comme indoctriner, to comme adapter, to comme na ko générer. Bon, si on so calcul de 16e siècle tina data lelo yo. Continuer ma solo na yo mais yebi sabiso mpe est-ce que tozaka na kati ya accolade wana na intervalle wana ou bien to sto leki yango déjà ou bien mais quand peut constituer biso parce que biso on monter na so ba tension za kobeta toza na kati na bakolade wana toza na kati ya kolade mais mpona kobima nango moi j'écoute quand même na tanga ki ba document moko sur papa Dangenda qui disait il faut résoudre problème sur le plan spirituel to senga bolimbisi na Adam et Ève. Mais cette démarche là n'est pas exclusivement kimbangiste. Église catholique a bandaka yango na 19e siècle avec nani monseigneur la Vigérie, mais et sila qui malamute parce que bango ba bandé identifier problème mutu mwindu wana utaki na niveau à Sénégal, mais ils se sont trompés et ça les m'a quitté. Finalement, c'est à Rome, ils ont demandé la mutu mwindu passe parce que mutu mwindu a moni passe mingi esclavage tout ça. Rome a fait ça. Il y a des archives. Je crois qu'on peut revenir là-dessus avec les documents dès que je me prépare. Alors, là, si quand l'église Kimbagi ça y est à partir de Papa Dangenda, je pense que j'ai entendu dire mpona to longwana mpasi oyo il faut qu'on senga bolimisi Adam et Ève parce que bamindele bazana programme ya ko recoloniser biso encore sur 300 ans. Or la seule chose c'est quoi? Lorsque c'est la domination spirituelle et même les documents de Lynch là, de Lynch, c'est la domination spirituelle. Il suffit boter à Batuma Kambu, ce qui bango ba et se programmer na kata mituna bango, ça devient un problème spirituel et comme à niveau de comportement na bango et continue na kata ba gêne na bango et puis ça fonctionne. Dernièrement, je regardais sur internet, baché 2 poupées, bazuba na mususu ya mwindu na mundele. 2 poupées noires na mutsusu ya mwindo. Batuni bana na maternelle aux États-Unis, c'était na Boston. Batuni, qui est le méchant ici entre les 2 poupées? Moi la mundela lobby, eza poupée noire mtoza méchant. Moi la mwindo lobby, eza poupée noire mtoza méchant. Est-ce que noir eza vraiment méchant? Bon, donc biloko wana tellement qu'on a enseigné ça aux gens et kotibisonnet na kati ya ADN na kati ya nzoto. Mais alors, pourquoi ezali ko salema ndengwana? Ezali ko salema ndengwana pour continuer à dominer bato mususu. Parce que l'économie que nous vivons, c'est une économie basée sur le mensonge, le vol, la domination, le sang. Oyo bazali na ko sala mpote bazwa biloko batu bango ba ko se développer. Awa toza koloba na bino baza kosomba mabele kuna na bamboka na biso keba te mkoto kozonga kuna to na ba ferme ya batata na biso to kende kuna to komi ba étranger si nous ne faisons pas attention.
baza kosomba mabele l'air tozonga kuna bokomi étranger finalement nous perdons et notre histoire et nos terres toza nulle part. Oyo baza ko nier que le Congo, les limites d'un pays ça dépend de ce que nous voulons faire. Mais nous avions des limites, les royaumes du Congo, les royaumes Teke, les royaumes Lubal, tous ces royaumes-là, il y avait des limites. Ce sont des différents pays. Togo benga République démocratique du Congo comme une fédération. Mais ce n'est pas parce que Léopold II est venu faire. Willie Lynch, en 1910, rapport moko esalemaki na journaliste moko anglais, akendaki kuna, j'en ai le rapport, na banza na utindelo yango, akendaki kosala enquête oyo le roi Léopold II azali kokata bato maboko mpona caoutchouc na 1910-1914. Alors, basalaki ba enquête wana nyonso ezali base nini Willie Lynch, il faut dominer le noir, il faut continuer à exploiter. Donc, nyonso wana soki to prendre conscience te à nous aimant les uns les autres. Ndekwaza koloba likambo to yoka ye to discuter to tala eza na nzela te. Mais to inanate parce que au final de tout ça, c'est tout l'homme noir qu'on nous prend. Même à to botina mindele baza ko manipuler biso. Mais cette manipulation est avant tout spirituelle. Donc, c'est un problème spirituel. À l'église kimbangiste, quelques informations, bakopesaka selon maloba ya papa Simon Kimbangu, ezalaka tumba na likolo, Banjelo bakiti saki pasteur ya radio gospel a uta ekolobango na Apocalypse 12 alobi ke bato wana ler bakitaki pona nini. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? L'explication que papa Dangenda a donnée est celle-ci. Alobi boye Nzambe asali mokili atindi Banjelo bakende ko konza batala mokili ba repese rapport. Chaque fois ba kokende bazongi bamoni mabele ezaki tellement kitoko. Alors, Lucifer, le premier des anges, a sengi na tata Nzambe alobi, sabiso mabele wana toke novanda. Et alobi mabele wana eza yede, bo senga kuna. Mwana na ye azali. Mwana lera ke kuna, bango balobi, biso to kansaka wa mwana azala. Tenjoko zaka na mwana, ba découvrir mwana. Ba msusu ba collaborer, ba msusu ba boyi. Lera ba kena mwana Yesu alobi mabele angate bo kena molimo santo. Ça c'est l'explication que papa Dangenda donne, je le cite là, c'est pas moi. Mabele wana ezali ya molimo santo. Alors, mpo ba kende pa molimo santo, bango nyonso ba bude. Ale bitumbe bimi likolo ba kitisi. Mabele oyo epa ezali ya molimo santo parce que dans Genèse 1:1 selon papa Dangenda, au commencement c'était un vide. Vide wana c'était l'esprit qui se mouvait. Donc mabele ça va appartenir. Alors bitumba ya Nzambe na Satana ou Satana na Nzambe, c'est autour de ces mabele là. Mabele ango et bandel ango, c'est le Congo. Alors l'affaire devient assez complexe. Donc à ce niveau-là, il faut ba spécialiste, ba sala makamu sur le plan spirituel, ba msusu ba sala ba recherche na nini, mais toye ba en gros que la grosse domination, William Lynch a bimisi yango. Domination oyo et bandaki na Europe occidentale, qui non la moi lelo. Biso non stoza na kati na domination, na ba éducation non so ba kopesa biso, na ba université so ba kopesa biso, ba contrôle nyon so toko sala ka o toko kendaka n'importe où. Tozali sous contrôle. Tant et aussi longtemps que spirituellement tozali au pointé, on continuera à être dominé. Regardez, ba japonais bazana shintoïsme, ba arabe bazana Mahomet, ba chinois bazali na philosophe na bango Confucius. Oyo bango ba rolandaka. Ba européen na ba juif bazali na christianisme oyo pe bazali ko boya mikolo yo biso batu mwindu. Eloko nini toko tiaka liboso. Heureusement avec les combattants papa Fumukimbangu liboso, mais maintenant il faut qu'on étudie cette philosophie-là qui est basée sur l'amour du prochain pour que nous puissions arriver à résoudre nos problèmes. Mais nos enfants. Donc c'est à ce niveau-là que Makamonion est allé parce que on nous oppose. Basi na bamibali na bango, les jeunes contre les enfants, les vieux, les bruns contre le noir complet au complet. Et nous sommes créer contradiction. On a appris à l'homme noir à contester et non à compléter.
soki mutu aza koloba bango baza ko réfléchir comment contester, mais il n'écoute pas. Il n'écoute pas pour compléter, mais ils prennent des choses justement pour contester, contredire, injurier, rire. Mutu mwindu depuis Noé, le fils de Cush, musala neko seka, aseka neka. Likambo eza mabe kie. Donc, c'est tout ça qui arrive et que nous devons prendre vraiment conscience dans likambo oyo, tozongela, totala, dans les petits détails. Qu'est-ce qui nous manque pour nous permettre d'aller un peu beaucoup plus loin? Merci parce que yo mo présent oza komona comment Skype est rouge surtout que depuis toucher sujet bakimbangiste papa d'Angenda ba makamba likolo namoni banda boza na kati na libanda et rouge papa mukulumpa na pesa pe mbote na ndenge yo siliko yana za pesa ka bato ba yeba biso connaissance na ba aussi ba maloba oyo za pina débat malheureusement bato bele sino ke mutnoza na kati asengi maloba ya aloba est comme vraiment terrible, mais papa Roger yo mutoza na centre awa parce que yo mutoza grand historien oyo oza na kati yo na muta dompei. Alors papa tutilatia asenga ki maloba na kopesa yo oya na maloba ya mwa ba kezo sikoto ke na question solution parce que débat oyo ezo risquer ekende na batu koya kopesa ba connaissance na ba poto sto comprendre Willie Lynch sauf papa mukulumba ta ko ya yonde na kopesa permission yo ya kopesa biso oya yo na ba oba lobaki déjà bo bana pe ko ya na solution po ya ngana zo na simbi calculatrice na moni 300 ans banana 1700 plus 300 ça fait l'an 2000. Pourquoi na l'an 2000 300 ans ba pesa biso ba ko konza biso eleki bongo tuza ko mona eza ko ya grave bakabila ba komisusu ba Willie Lynch ya Congo. Tatu tutiratia na pesa maloba avant to kende na bandeko na tour na papa mukulupa na kopesa après yo poye na yebiki bandeko bele ba yaki avant papa mukulupa mais ponanto yo ki voix na yete papa tutiratia osenga maloba na pesio et puis bon to weba comment to partager na mutu nyonso o asenga pardon boza la patient